Ma sœur, tu sais que justice oyo ba corrompre ezaka ya Congo donc na poto po au corrompre ba membre au corrompre ba juge ya poto il faut en mbongo ebele donc ça ya Koffi Olomide dans mbongo parce que tu dis Koffi na minute ça na mbongo parce que la production est comme moins à comme au Kenya, Congo, Angola, Kenya, Côte d'Ivoire malgré tout pays na Côte d'Ivoire comme elle va Landela en tout cas héritier vraiment mon frère Oza Ingra donc héritier il faut oser l'attendre à moi respect il y a musala ubana batu basali pona yo to bi ke banya encore babunda bakanga bango pona héritier Watanabe et aujourd'hui René Abira a porté disparu pona yo héritier Watanabe en tout cas na rolobana Gogan il faut reconnaissance sur les dernièrement tout le monde qui héritier Watanabe même qui bango tuna lufu bakenda ina ba pegi titan même si banango yibi bango te mais pourquoi comme bango tina lufu au monde que télé za télé donc nous ça on la télé on est au kosa mais ben internet ba kosa bango te nga en tout cas on a contre yango il faut qu'on reconnaître musala o bana batu ba sala rapona yo lelo yo to yebi ken piana azaki attaché des presse ya fali pour malgré tout batie mpanzi na minute o mec fali pour reconnaître bola mutu oyo ba ken piana ba sala pona ye na bike batu baloba trop ba danseuse baloba mabe ya Koffi Olomide donc baloba trop soit disant Koffi akangela bango na chambre abetaka bango mais ba image pe to monate en tout cas to mona moi moko ba betaka na Kenya so car image ka to mona ka moko abetaka danseuse na Kenya bongo akangela ba danseuse na chambre na mona ngo déjà to tikala mona ngo te ba diaspora tout ba congolais tout ba à l'étranger na osenga vraiment car ndenge ba quitter Koffi Olomide azala pas quitter na mitema na bino vraiment donc il doit quitter Koffi parce que naïbi que Koffi même si va quitter la justice française est-ce que Aza a quitté pas Wayambo a quitté donc Boketu premier a quitté Koffi té sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 Mokonja bas il y a 001 blague télé loi sur le biso makambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer na roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble Sida Bilele la Nenga Ilusa, Victoria et Certa. Amen. Très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria à travers votre émission Micro libre avec moi, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Encore une fois, salutations à notre boss, hein, les boss le plus frais, les boss JB Kumaluta, les boss de Congo Victoria, télévision. Et encore une fois, le bicola la kolamukeza habitude, c'est-à-dire la mouka, appelle les quotas. Il y a un bon tonton depuis Ottawa, le tonton Marco d'Ottawa, le tonton qui a la poche, qui sourit, la poche qui tremble, de ce quota, il y a même un appel. Même bonjour à Pamoza à Kosepela quoi depuis Ottawa. De gros bisous à vous, le tonton Marco. Et encore une fois, cette personne à l'homme du milieu, donc Dani Mouyenge depuis la France et aussi vieux Roger Kosama, celui qui bombarde depuis le Paris. Voilà, je suis avec Fennec, chef Mokondi, Tome Kapeko Solanaye, Azapé membre. Il y a la mouka c'est une coalition basangisi hein ba jeunesse belé yé mon tangue la biso nombre ya bateau bazana bangwe longo alors tous allez sur ce plateau à qui je dis déjà bonjour Fennec. Oui, bonjour Jemima Ibele balobi Congo Victoria donc si ce n'est en bolanda donc na profiter na pesa mbote na bateau tout au landanga le chef Mokonzi na moni bongo to mambu ya de London bambote ebele maman Nicolette Tampo Chico Simis ya na déjà panzu na moni bongo sernanga na situngo moko Lusamba sans oublier Elbrine Banzuta donc ma privée donc Jemima Ibele donc nazana pona. Voilà Fennec que tu sola lelo parce que elo mu petit kanga to babengio Fennec chef Mokonzi na ngana yeba Mokonzi wana c'est parce que on faire partie de la famille Mokonzi ozan de kwa Karine Mokonzi ou bien za kombo pe o ba personne na famille na bino pe ka famille o kombo pe za Mokonzi
Fennec chef mokonzi naza na famille ya mwana mwasi oboyo ki wana te donc naza Fennec chef mokonzi na kati ya famille mokonzi donc naza mongala donc biso bangala aura mokonzi donc na kati ya bangala quoi donc Fennec chef mokonzi naza na famille ya mutu wana te parce que totika soki mutu asili déjà donc tokotanga su kombo na ete nana mwasi mwana mwasi wana ngotanga kombo na ete donc na ndenge ya ba norme na biso donc na ba loi ototia na kati ya lamuka tokotanga kombo ya batu o basila te donc grand merci na moni bongo bato tout o bazolanda biso vraiment donc René Abir donc René Abir est peut-être partenaire na biso na kati ya lamuka donc lamuka est partenaire ou bien il fait partie na kati ya lamuka. Donc Lamuka est la coalition, donc Lamuka est ensemble, est la plateforme où est ici ba chroniqueur au basala musana malam. Au moment où tu es na Genève, gemima, tu sangana biso tu gel la benga biso tu na Genève. Donc nga Fennec chef moko étant que les pacificateurs, donc étant que gel chaud, tu es na Genève biso tu na Belgique, tu sangana asangi si biso poto sala moi coalition moko boy, tu bimsa candidat moko. Tu na moni que te biso na ndenge ya rôle nanga na jouaka rôle il est pacificateur donc Vital Kamerhe nega Vital Kamerhe de la presse donc chef mokonzi tena bike na sangisi mo baya ya mo muke na bite baya to sala coalition na bana basiote donc il faut to sala elo on a biso mon rôle lamuka parce que ngeza la cash na bite to sa cash te donc to sala lamuka to sangisi moi quelques journalistes au basala musala bango bien na moni bango René Abiré to zwa ki petit ton to za ki nae mais tout le monde qui est titan azaboué donc na chassa qui est na bengana na bengani pegi titan tant que les pacificateurs na bisi aux anabisuté dans la muka to za bongo na manike pour zane fo za na mbongo de lobe qui totie budget na biso tout ya la muka pour to za na manike pour manike pour na rozala na il faut budget il faut ko bimisa trop donc partout faut za manike alinga mbongo trop yango to zwa ki donc même ça zo bazana biso te met azate pour la émission nga ba ki boza bana miki ko sangana binote azana binote te voilà pour mbongo non yete parce que na baki photo virer moi somme moko ya mbongo to memela manike alors baki azana biso soki mbongo donc toza bongo pena grâce mbisi la sexy donc bientôt là nga Fennec chef mokonzi na René Abiré to kaita braza donc malgré tout René Abiré porté disparu mais bientôt là soki monani to luka luke donc soka monani to zana même to so na ba WhatsApp be singa Fennec chef mokonzi na batamino quelque part tango lobi mangamu ya René Abiré porté disparu pourquoi parce que Adako se senti coupable pour tango émission oyo et ça là que pas tu RFI finga ki werason yemta yamba que ça dit ya tout na ba question pas tu ado répondre yango mo que so ba kende ba kangi pacho ba ko luxa ba tout wana pe ba ko kanga yango na ami kimene déjà avant j'ai maillé la bague na bega ke o me manga la question wana omoni René Abiré aza chroniqueur oyo a sali ba formation belenga na toketi na Égypte donc to tambola René Abiré to ko formation en Égypte donc musalo yango lobaki mingi tondoleka mingi na A+ parce que René Abiré aleka tourna ba France 24 to lobaki na musalo ndenge to ba formation en Égypte René Abiré ayambaki ndeko na biso pacho RFI René Abiré asalaki musala na tant que chroniqueur ba propos tout au pacho RFI alobaki na émission donc ça n'engage que lui même si nga Fennec chef mokonzi nakendaka na la samba na film ratili kola podium maître ninja yebi Fennec chef mokonzi naza parmi ba pandisa ngo balobelaka makambo ya weranson mais lelo donc na nga actualiser au circuler na ko yamba yo pe jemima na ko tuno makambo ya wera na ko tuno ndenge ni babetaki nyama ko donc yo makambo to koloba wana ezande yo yende muto za koloba donc nga ko tuno pe question peut pousser nga pe na répondre ma bepo ezara mo ba juste to na ba question sur la musi pe na invité omoni gemima musana biso surtout biso bato après ça donc to za na sima actualité biso musana biso za musala polémique na yebi ke so yo sala émission o kile ba logique ko na moto nene ko belé ba production na bino émission penez a suivi vraiment parce que pour tout comment d'un système on ba pour un système il faut émission dans la polémique na ba attaque et bo émission na ba attaque côté mo moto ba mo ba point fort on a ba to ba rolanda émission wana yango to lingara ya to sala émission même si nga ko tout na ba question mo ko pousser o ba be pona we ranson malgré tout nazalaka na maître ninja malgré tout nazalaka na bato wera malgré tout nazalaka na ba sankara de compta mais na ko tout na pe question mo boy ko pousser au fini wera donc nga ko te talinga tenga sali musala ngai yo ba okanga nde yo moko
donc René Abir a salaki musala na ye malgré tout porté disparu azobanga parce que la caméra c'est qu'on doit défendre déjà moi René Abir tant ba mais c'est pas comprendre que non René Abir n'y est pour rien ba luki c'était pas quand ça a été en tout cas même si on a taillé vraiment René Abir biso na lamuka tozana ba tozana na ba loi moko tozana gata lamuka biso na lamuka tokoyo finga artiste te na biso parce que René Abir kota zalaki ane ko finga otanga batu batantene fani ba koko ba kodia nzombo banini mais René Abir depuis to comme na lamuka to baki to anosane ba critique est-ce que sori neti René Abir parce que biso na lamuka to ça ba rappel to ko rappeler to ko baniti Jaël au finga ba papa batu na fingi réalité na rappeler musala sala ranenga finga ba papa bato pas net Ken Piana roba Ken Piana Alain Pokoko na fingi na rappeler ga kombo na Alain Pokoko donc c'est ça mam Pokoko bien Pokoko Alain Pokoko donc combo Ken Piana ngwana na rappeler que kombo Alain Pokoko comme si généralement au web sanga pe Fenech chef Mokonzi au benga pe Mokonzi au rappeler nga kombo nanga Mokonzi donc il y a quand est-ce que ingratitude pour mutu abimi ça pe na ba e ba on ba mon internet ça Ken Piana généralement n'habite vraiment Ken Piana n'a un problème là confrère nanga Ken Piana te ngana Ken patron ngana Ken Piana Ken azalaki to ba collaborateur moni Ken Piana ngana même un plus na film Ken Piana est chef Mokonzi donc parce que même si dans le monde na film trop na zaki parmi ba arrangeur na parmi ba monteur na parmi équipe technique na quatre équipe technique il y a film lelo Fenech chef Mokonzi donc naza côté na biso to sali lamuka ningi mingi to lo blande masolo ya lamuka jimima. Voilà, si vous faites maintenant l'analyse par rapport à Ndenge Lelo et Ndeko Napso Patuare fi à la prison, Bakangiye, selon yo, tant que monde la makamongo wana, est-ce que on doit condamner Ouerason, il ne fallait pas comme un niveau wana, on doit condamner Patuare fi, analyse nous ça par rapport à faire. Pendant que ça l'analyse, Ndenge na arrestation ya confrère nanga Pacho. En tout cas, pas tuer les filles, ceux qui n'ont pas pas tuer les filles, abandonner qu'on critiquer ou nazengra. Donc, mon chef Mokonzi, donc maman boulon, on habite sur ça en Néerlande. Batu baebi, internaute n'a pas parlé baebi, donc pas tuer les filles, à finga ou pas tuer les filles, à toucher ti maman pasteur, maman c'est des chimampata. À toucher ti maman c'est des chimampata. Oh femme modèle ou biso tout aux modèle, il y a parce que les lots commence au moni père morobu na baroumé na maman baroumeli. Oh bah père wana maman si des chinois wana donc aroma femme modèle donc as femme moro autorité koko c'est trop na buzo en tout cas pas tuer les filles sur bakangi sur le loza na makala zolia vungule ba obete film ya Guantanamo en tout cas avec papier moi toilette c'est ça parce que na mabe toi sala ki ba ba nyeso to sala ke futa mara donc pas tuer les filles nyoso azo sibio eza mabe toi sala to li pas tuer les filles yemo ka provoquer wera na mission ça na Ken Piana en plus na na René Abir en plus surtout bito landela lisusu pas tuer les filles. Alors ça l'émission na René Abir azwa ke micro yemo ko ça l'analyse azolo ba wera za na mboko vraiment dans respect na ba artiste congolais na biso exact vraiment lelo biso gemima musa na biso to tambala a cohésion na ba artiste biso to za na posa ba artiste pas za na posa na biso donc ezabongo lelo si lelo fallait pour alobaki ke a revendre sous kiti mongote et pas ba chronique fois ti pour pas poser ba question le to zongi wa fallait pour pas monsieur contrôle a bengi si ba chroniqueur tout parce que lengo lobaki biso na musa to salaka artiste a toujours besoin na biso nangwanzima ke fallait pour na niveau a comme nenga za sabe ba musique na e continuer ba benga biso mutu mongo tanzima ngo mais lelo fallait pour fongoli porte ça veut dire que chroniqueur tout dans la poste na OK na rai besoin rendez-vous et puis bo sala émission au moni ke biso to za na poste biso to za na besoin ya ba artiste pe bazan na besoin na biso donc pas tu refi so ke bande ko luka ba rankine za yemo a miluke li prison yemo ka linga za na actualité c'est ça l'actualité lelo pas tu refi za na prison actualité lu ka ki yango wana na minute pas c'est ça donc base dans la minute au pas tu refi fazo pepa saluer sengo fene c'est peli en tout cas si donc na CPL vraiment l'arrestation a pas tué les filles donc na sur le jour obimazon la subuzo ba salite na nzimité président nzimité soit disons denga lobakake aza attaché de presse il y a président JB na nzimité président JB au côté là parce que liboso ouais akangisa ki abenga président JB benga ki ouais abenga collègue na ye yande
ndenge mwana mai to bimisa e mais lelo pas tuer fit à ça 3 jours na kata makala donc là c'est que président JB asundoli parce que soki lelo président JB soit bimisi we ba ke yom to tinda e parce que JB rolinga te ba bimisa ki amitié ne bazana we ranson on a JB ko ndima te lelo ba bimisa relation ya na JB piana oui rana JB relation na ndimité lelo ba ko linga JB ko linga ke ba bimisa relation même si nani Sankara ale garantie va finga JB eza ba base na bango ni bali ba solo la en coulisses Nanzimite que tanga finga wana nana ngode asa kangisa déjà pour ça tanga la ba kombo ba musicien atangi pena yo faire rigolo ya kaboye yo héritier ya kaboye est-ce que nana ngasa kangisa da Sankara koloba faire oyaki boye koloba héritier oyaki na sombela olipa mwamba omela ma ya kopo est-ce que eza benje oté eza zo rappeler ndenge oyaki donc Sankara de côte azarana pour na ba rappel c'est pour cela azara monique na wenge mutu aza na ndenge ayelaki lelo so de bito zong sa ba image bazo sa ba image ndenge héritier ki na maison mère bato belé ba lo ba héritier le za inga donc so ki pe ba lo ba ke faire so ba zo image faire ko to ba te ke we razwa ki parce que faire azala ki déjà c'est ça za ki na 4x4 donc faire a na raison na mamunga lo ba ki abandaka wenge donc faire penda na we ka ba so ba mise ba bindombe ba nani ba na miso faire mais mutan mutu Sankara ndinga sala Sankara sala mingi ba rappel donc Sankara to mo de Sankara leki na te va finga maman ba to ko finga ti mo sia mutu non to mo de Sankara leki na te va finga moi si faire non to mo de Sankara leki na te va finga moi si héritier alors à rappeler la rendez vérité que yaki ozalaki boye yaki ozalaki boye donc c'est ça je m'imagine. Voilà, merci beaucoup. Salutations à Hakim Pemba, la main électrique en tout cas la CPL quoi mon frère depuis la Belgique en tout cas ngana za ko CPL parce que kozana battu quoi Hakim Pemba ça la plaisir et va l'amour à cause depuis Paris naza pe ya ko CPL do CPL sanga ya trop parce que to musalo bilone bo pesa ngo maintenant na mona nga peke non moi soutien et ça la nga peke kitoko na la fort Fenek Mokonzi affaire ya Nyamakor jour où il fallait que Nyamakor akene kuna ba présenter a komela bato j'espère que to sola ka poto koma wana mais tant yo koma kena il paraîtrait que yo daki mutu ya suka o sola qui vraiment Nyamakor tout ça expliquez vous maintenant le fait nango sale makindeni po koma pe ke ba tabasser Nyamakor en tout cas j'ai mis ngazala ki parmi bato ya suka donc n'habité soit ndo sur la batu na WhatsApp mais ngana nyama encore to zalaki ngazaki na kata la samba nyama encore abenga na téléphone chef mon compte na genre na coin mpandi ya Gen 7 na komi pe na yo mona nyama encore ela mona nyama encore na ibisi nyama encore mettre ninja aza na porte lokola yo sole les gens kakol benga kakol aya libanda azwa yo boko tali na kata la samba en plus Nyamakor elo mona na regretté pas frère na Nyamakor il fallait qu'il a préparé terrain tout le monde ba les gens ba bureau même si muto ça test na wenge a otinda ba bureau na ebata la soki est-ce que oui ramati déjà est-ce que boy rep commune de ni mais Nyamakor za yemoko en tout cas trop sûr c'est si en tout cas nganya ena kuta Nyamakor la taki bien jouer en chemise na pembe ati mbatina pembe mo et puis catch donc Nyamakor na monier na biso keba mettre ninja akori ko salo buzo parce que abaki 12 biso to croire que 12 ko sala Nyamakor ko fukama biso to filmer bani to sali base na biso to mesana mais na balwa na simabo na moni ninja da ko mena simana biso autrement ezali sauter elle a moni ko Nyamakor ayebaki station mettre ninja de ninja zui abisi Nyamakor ninja yemo dalaki na mapasa et puis na quelques manzaka bazaki ne bazali au nombre de 5 personnes yo compter bon si ngazali image tout bazao ba moni gene ba Nyamakor ezangai donc téléphone ngam te filmer bon Nyamakor na ninja zui Nyamakor ya to beta tour ngasko na moni station ninja nde azalaki na Nyamakor bon ba besa ba mbote o mettre ndeni bandi ko kende bazoli très bien na mettre ninja lobaki obeta Nyamakor 12 il faut na ki mamba na la samba na benga kakol na kimbe mbangu wana na koti na la samba kakol kutatu oki mbangu bweni na bi kakol ya mande za na minutes oyo mettre ninja azini Nyamakor ba ndeko kitane ko ta faire c'est bon pour aller ni moto binga na kakol na igo sente na quelques missions bazali to bimbang to andi ko luka Nyamakor ko teni na koti. Donc c'est pour la première fois dans mon kakol à l'égati liboso à part de Gen 7 donc l'équipe nati ba misia fait ko répéter wana to l'équipe to notre na bat bu moni ninja ta kiti boete ti mama wala ndi biso mbanga lobi boya ba koti na lopango mongo ba koti na Nyamakor
le temps kakola okota na portail wana bo ninja obebisa dani encore chemise ezate makile zo bimana munoko donc abeti ba gaz bani moment ngape tant que ne to luka ba business to ba actualité na téléphone nandi ko filmer na bi ke bat ba mona ngate kombe bandi wana kakol bangi ba simba na ndoto na ninja c'est ça kakol pela nga bunta ninja pour la nyama ko si c'est que asepela était na acte o nyama ko acte o ninja salaki asepelaki te mais d'autre part tokomona on pesa 12 parce que wenge za tindika tsakal parce que toyebi nyama encore afinga linda afinga mwasa kakol alobaki linda na kobotisa yo bana na baba na fali boye toyebi est-ce que d'autre part pe ça la semble le quoi yebi loroté ça 12 donc wana bana poto babi 12 te 12 ezaki opekisa mutu likambu mezo tinda na motema donc ezaki tindika tsakal 12 donc wana donc bandi ko sala kwa usimba na nzoto yena ninja ti mbala moko na mona mbila ba kanginga téléphone yo filme bo ndeni mata na jeep nyama kwa bakuti na se nyama kwa azolela bandeko na nganya zala yi wana na okeli mwana na okeli mwa mbale mawa na yebi ke nyama lombe matangisi ma musa leli enfin vraiment obi ke biso to finga na ga dernièrement to bande ko rappeler nyama kwa nenga bande ko kaitsa bato na pont ya makelele to rappeler nyama kwa ngana rene abire mais komona muninga na onenga zo souffrir komona muninga na yo nenge bazo beta et ça la passe donc kakol nebisi nyama kwa vanda nye na ozonga na samba na okende na oswana kakol il faut obimanga ka lelo nyama kwa azolela babimisi wana azolela vraiment toketi na IG na IG tokomi na face ya IEC Gombe place général Kasongo Zalara mbala e ba bozo bimsanya makor mangeant azalaki wana mais jeune na yebi jeune ndem ta finga ka fali bango ba bendele et comme le roi il comme est-ce que le quoi moi des dossiers li c'est ça ouais bango ba bengile su nini banga bengile su papa molera filmé ngana peki si ba mbele na si ba boko benga molia oboete nyamako ayaki na babenga ki ezaki appel et pas kakol il fallait ki ba présenter na wenge musique à maison mère wana stu batna su batala kinde na stu elekanaki siko nyamako azala kasho be nyamako azali banda na minute nyamako sabimaki nyamako mai depuis samedi nyamako na minute azana ka wera azana ka wera azana ma campagne nyamako wera na wera pese $500 ya makofi azwaki le roi de la forêt pese $500 bi $500 za makofi azwaki besube mamba solo abakle susu $150 bi $150 wana mamba solo fene pour za télévision wana mamba solo eza solo nga zalaki wala tozalaki wana ba mettre ninja la ba yama ba kakol malgré tout baboye ngana kota na téléphone ba obi yo oso mesana ko filmer batu au kota sur na téléphone te dans baboto lenga téléphone avant na kota donc na minute nyamako azolia na bana wera dernièrement kutu leke mampata lambela ke fufu nyamako fufu ane nyamako azolia fufu donc na minute nyamako azolia fufu mampata nyamako donc ça bien landa kwa wera fenek mokonzi totali pe émission ya héritier watanabe asala kinana na Mike Lokamba alobi ba petonyo surtout bana o tout basala ba émission baloba kombo la ngai na yebi bango te bayana Karine Mokonzi parce que ngazolo ba bongo mutu quelque part pe reconnaissance c'est parce que ezala Jaël Show ezala ba biri ezala ba nyamako ba bunda trop ba kangisa bango trop pour na surtout nyamako ba kangisa pour na héritier ba Jaël Show ba finga bon pour l'héritier mais non tant que ayebi bango te bango tout wana bayana sima Karine Mokonzi mutu quelque part à ignorer musala o bandeko basalela en tout cas héritier vraiment mon frère oza ingrat donc héritier il faut oser l'attendre à moi respect il y a musala o bana batu basali pona yo to bi ke banyama encore babunda bakanga bango pona héritier watanabe et aujourd'hui René Abira a porté disparu pona yo héritier watanabe en tout cas na olobana Gogan il faut reconnaissance ces ala vraiment na musalo bana batu basali pona yo bana batu bazo risqué donc René Abira jour wana mettre ninja balandie na mola et heureusement to zalaki na tindika tsakal simbaye kangaye voir René Abira na matami donc à sauter na sautisaye mettre ninja linga kanga la bi mettre ninja ko kanga te parce que René Abira ne muto bande ko rappeler batu mabe basala au moni que lelo héritier watanabe ma sœur toyebi biso tout okenda tando okende na ba rep héritier watanabe lelo to ya linga suba zo image te toyebi mais toyebi ke na minute moto oyo azwaka ba image ya héritier watanabe za René Abira donc René Abira za Adam Suluzolo
À part Adams, René a bien répété parce que dernièrement tout le monde qui est hérité watana même qui bango tout na lufu bakenda ina ba pegi titan même si banango yibi bango te mais pourquoi comme bango tina lufu au moni que télé za télé donc nous ça ole kana télé bani ko kosa mais ben internet ba kosa bango te nga en tout cas on a contre yango il faut qu'on reconnaître musala o bana batu ba sala rapport na yo lelo yo to yebi ken piana azaki attaché de presse ya fali pourquoi malgré tout batie mupanzi la minute o mec fali pour pas reconnaître bola mutu oyo ba ken piana ba sala po na ye na ba manike aboka bango adedia bango na nzembo ya smart donc il faut qu'on reconnaître bola mo bana tout bazo sala. Voilà, tu dois chuter déjà, tu comme presque na fin ya émission na biso. Moi muké à propos ya ndenge ba quitter Koffi Olomide ba tout avec non Koffi Olomide ba kangaye par rapport ba danseuse ne ba kuba oloba ke non abia viola bango abimana bango mende ba quitter ce que tant yo kango et donc les chroniqueurs et ça lionde. En tout cas, naza ravi ya romona ya koyoka ndenge kutona ngote to ebi ke batu baloba trop ba danseuse baloba mabe ya Koffi Olomide donc baloba trop soit disant Koffi akangela bango na chambre abetaka bango mais ba image pe to monate en tout cas to mona moi moko ba betaka na so na Kenya so car image ka to mona ka moko abetaka danseuse na Kenya bongo akangela ba danseuse na chambre na mona ngo déjà to tikala mona ngote en tout cas Koffi Olomide aza innocent en tout cas na sepeli na ndenge ba quitter les grands mopao donc bientôt là Koffi tellement a monté ma moto kende poto donc lobby déjà en France lobby déjà Koffi Olomide en France les grands mopao ba to mona na Château Rouge à Tambola parce que bana poto bazala qui vraiment na bazanga Koffi Olomide pendant tamulai donc Koffi Olomide abana ko za suna la potote bani en tout cas à corrompre après simbongo belé na justice française pour ba quitter. Ma sœur, tu sais que justice oyo ba corrompre ezaka ya Congo donc na poto po au corrompre ba membre au corrompre ba juge ya poto il faut en mbongo belé donc ça ya Koffi Olomide dans mbongo parce que tu dis Koffi na minute ça na mbongo parce que la production est comme moins à comme au Kenya, Congo, Angola, Kenya, Côte d'Ivoire malgré tout pays na Côte d'Ivoire ba comme wa ko landela Afrique du Sud ko maraté. En tout cas, nous avons vraiment la diaspora, tout, les Congolais, tout à l'étranger. Nous avons vraiment, quand on a quitté Koffi Olomide, on n'a pas quitté Namité Manabino vraiment. Donc, on a quitté Koffi parce que Koffi, même si on a quitté la justice française, est-ce que Aza a quitté pas Wayambo? Wayambo a quitté, donc Boketu premier a quitté Koffi. Parce que tu es dit, Boketu premier, Koffi Olomide Aza parmi bateau Boketu premier, Tangaka sous pototé. Est-ce que Koffi Olomide Wayambo a quitté donc aka combattant ka combattant to ka ba Roger ko sama ya komana tinani o opekisa ko fena ta poane ta potote ya komana akomana français akomana ni potone koma ya ye Wayambo aza na mo a dire na mboka wana parce que lelo alobaki roya te na mboko parce que tiju Félix alonga président Wayambo si to mona mikolo ba live ne to sala ndenge azo critiquer le président de la République Félix Tshilombo. En tout cas, tu as vraiment combattre bino pe boa quitter Koffi Olomide. Voilà, merci beaucoup. Tu comme vraiment na souka. S'il faut payer sa numéro à contact puis ba remerciement, na bato tu ba soutenir na kayo et puis na carte on a peka côté moi conseil na ba artiste musicien na biso pour que to clore parce que tu comme vraiment na souka. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons tout balanda ibiso na Congo Victoria. Donc, bon, mais c'est toujours Rolanda émission avec Jemima et Belé. En tout cas, donc chef Mokonzi, Nazaraki wana bino na bi que émission bo finga trop donc bo finga rande bo mesana. O alingala nanga tina wate pour finga bien. Na osenga vraiment olandanga finga na numéro plus 243 963 95 21. Donc, so bo finga na commentaire et kokite, bo landanga tina WhatsApp donc bo finga na plus 243 963 95 21. En tout cas, remerciement na opesa mingi na mon vieux na moni bongo code ya mboka ya Oli Musheni ba mote belé na moni bongo Tomambo ya de London ba mote belé maman Nicolette de Tampo Arlette Tukuka na moni bongo l'inspecteur Miguel Mbongo de salon Interstar ba mote belé Elbrine Bantuta yo sur na peso mote té ma privé les bi France donc bientôt là on a mboka Congo. En tout cas, merci beaucoup na yo
biso Jemima ba musicien ma conseil conseil na opesa vraiment na ba musicien na bi que arrestation so que ezalaki ya pas turifi ou ranson alobi akokangisa so musicien moko te même so critiquer et journaliste moko te plutôt oui ranson alapinda ya lobi akokangisa so chroniqueur moko te même so fingier en tout cas na osenga na ba musicien vraiment bolanda toujours exemple ya wera donc alobi akofinga so akokangisa so mutute donc bolanda vraiment exemple il y a le roi de la forêt. Merci Jemima. Voilà, merci aussi à toi Fenech Mokondia. Donc, c'était un plaisir de partager ces plateaux ensemble avec toi. Merci beaucoup au grand caméraman pour ces belles images. C'était plus l'analyse donc avec mon confrère Fenech, chef Mokondi. Merci beaucoup au boss de cette chaîne, JB Koumalouta, le vrai boss, le vrai pétrolier. Nakatia Dallas, donc le boss charismatique et aussi. Merci à l'homme, donc on dit l'homme, l'évangéliste Edo depuis Finlande. Merci beaucoup à l'homme du milieu, Dani Mouyeng depuis Paris, à vous tous. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Citation à la branchée. La branchée Dorcas au Wapi, Dorcas à Soleil Télévision. Merci beaucoup au grand caméraman. Merci beaucoup à Kenzo pour le montage que vous m'avez donné. Kenzo. On se retrouve déjà prochainement et bye bye. C'est 001. Donc, nous avons un number 1, il y a 001, Blague Télé, Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc, total la Victoria TV, il y a une makambo, pour tous news à l'élo. À Elbiso, Victoria TV, donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, il y a bien aussi d'abili la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen boton nana. Pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. C'est d'abili la ndenga indusa Victoria Certa. Amen. Tchiki